Mbote na bande konya surtout au besoin tana bino ya ko s'abonner na Vérité Universelle TV pe besoin tana bino ya ko landa émission na bino kitoko chambre haute ya chance nza si moi sali kinta banagu la fille mama fia catalogue mko nzi ba mona ngote en tout cas et bela bambote na bino nyo surtout au bolanda ai bana poto bana Congo Brazzaville Congo Kinshasa Angola pe lokwa na boss nte moko boss John Simao moko satalo babo ya basamba bangonde banani la patron na Misha babi maman solo na ba monta moko kitoko en tout cas toza lelo na moko ya ba marabu na kombo ya Isa na ebika ya boyebiye nde lelo toza na ye ameka kotalisa biso kolakisa biso ba mami wata o bango basalelaka basalela mami wata pona ni poto mona mingi bango ba utiliser mami wata o mona na ba tatouage na bango na ba profil na bango ya ba téléphone ba tsaka mami wata nde to yeba mami wata epa na bango azaka nani nda kotalisa biso nde akotalisa biso. Bonjour Issa. Bonjour maman. Bonne santé. Santé kimia. Donc ça penda bien Angola nzambe. So na libuso na yo na yo passer mission c'est que naza bien. Donc ça bien on a tuni Angola nzambe. Oui, bon pour na boya. Oui, na Angola nzambe naza bien pour muto apesa nga souffle de vie na zo vivre na mo. Non yo pour ebi que non nzambe ni muto apesa ko souffle de vie. Ah. Est-ce que ndena zabu na lobiki naza satana? Te naza satana te. Naza kaka lokwa batu kandika yozat ngano tozande moko. Siko po aninga naza na souffle de vie différent. Mais non, c'est pas mingo la caméra pour vous répondre à des téléspectateurs à Vérité Universelle TV. Tant yo moko lobi que non, nzambe mtape so souffle de vie, mais ça là oyo ça là et correspondre te à tant mokie na makambo nzambe bien. Soko lobi que musala onga na sala ezo concordité donc ça veut dire monde toza bona mokili nzamba tinda mutamutu na destin na ye nzamba tindi ba pasteur bazali ba maraboutage bazali batu ba pratiquer maraboutage ba magicien bazali donc ils a problème te do ils a gravité ceux qui non les longa na pratiquer magie que ça problème ils a problème te. Merci toi qui réponse na yo mais maman na likambo to sana ngolelo to découvrir bino po anya musana bino mingi utiliser mami wata zaka nani pa na bino pe mami wata salela bino musalani. Bon ce qui opposé ngai question ya mami wata pour moi na plateau pour répondre à tes mami wata zanani pour yango te tension lekeli na public qui na ko annoncer bato ba mami wata zaka nani te mami wata ninga zana mami wata esprit avant na mai. Donc, à l'esprit oyo, de collaborer nae en cas de difficulté, bako peso pe contact nae. Tout comme bato baluka non ngana ina zana bote luka mami wata tout comme na mpe succès, donc à l'esprit luka bispo nyonso nzamba sana mokili. Mais to ka bande ko mibali musu baloba ke mami wata zaka zuwa, est-ce que c'est solo? So we bisinga bande ko musu ba bisoke mami wata azala zuwa. Mami wata ndinga zana l'esprit. So suppose yo luki ke non na posa mami wata na bala ye na sala alliance na ye azala comme lokwa mwasi na ngai aidanga na ba difficulté nyoso na zana ngo apesa nga nyoso na zana ngo posa mwasi nini oya kolinga bazwila ye mbanda bebika zala te même biso na mokili bongo ye ndenge ni yake ndima mambwana te ya bango l'équipe ngo kozo na ngamba zo ngamba mona ke na mitungisa mina ngame na ba niveau moko boité poto yo kaka histoire mona yo kama na point noir garçon mo zakana mami wata na so ba komi kaka 0 fabi melena ndako so avant na ya apesa na lumière après lumière donc faut ça la nyonso soki kaka amoni garçon na fille quelque part faut sentir place à ça donc faut abimela garçon na bato baza pembe ne ba oyeba te. Mais oui ezandingwana eza lokwa ngai tana na ba contact o eza livre ya magie o ta musu eza liboso la ngai eza livre ya magie. Son na contact qui est esprit ou est dans livre ou dans un contact. Na mon pardon, na mon ba combien de démons apocalypse. Il y a esprit. Ils ont que vous bamba oninte livre ya magie. Ndeza bo tant na contact na ye. Une fois ngana na posa na ye, na passer message moko bo soit si mutu moko na difficulté ba sele bo. Kasi na ko contacter esprit une fois ngana contacter akoya. Tant on a ébissé que nazana posa bo aye pas pesipe solution izaka lwaka mami wata. OK, merci beaucoup. Est-ce que au côté de nos livres nous on a bien au qui s'appelle Pandi JMaza côté caméra en tout cas oui télémisa bongo tomoni manzaka
te kanga nanu kando kangi bon lakisaka na koto tomoni esprit lakisa caméra esprit oyo eza wana tomoni manzaka moko milai donc esprit nini oyo kokozala bongo vraiment pona mona za bizarre na ebité façon na omonele yo moko moni ndeni bon tango bando tuna kino esprit ni yakozala bongo esprit azala ka bizarre esprit azala kwa yote ndi ngoza boye ta mususu oza kitoko bato bazwa pression na plateau yende ngaza bato bakosepela na ete à part mutu azana posa solution makambo ni mutu akoluka e à comprendre pende pe aza pe bwakozwa pe kitoko noko leka pe yo pe ndenge baza pe aza esprit a chanzaka ndenge aza boye ako se transformer na ndenge nyonso alingeli na nyama à comprendre na mwasi akompe mwasa kutukompa kompe mobali aza esprit non yo moko o reconnaître que na esprit azaka bizarre oh mais ndenge aza bongo tango babengi esprit ta babengi aza esprit donc aza être moko différent donc aza être moko te yo na yebo ndenge moko te pour yo za na motema ya za na motema te. OK ça va to mona ki na kati nga fongolela biso ni na kati non juste na la kisabino eza na ba image na ebele eza mais eza peka inutile pour na présenter ngo pour ba image eza na kati eza ngo ka eza ka siko na kati wana ndenge livre eza na moni penda eza très important pour na yo vraiment livre ngo ya démon apocalypse siko ndenge eza wana na kati eza na ba partie oyo ezalaka ke soki mutaye na kana ye moko boye okoti na page boye na verset boye donc na kati ya livre opeza de to mona na kati ya bible bongo poani ezala te tango na yebisu ke non eya lokwa ka pasteur tango yaka na bibunde na eza lokwa ngai tango na ye na za maître na za maraboutage na pratiquer magie quand même faut na bien élément ozola que ça oui que non ni na minute za ngata template na ngata plateau quand même faut ba indice là qui ça que non na za na ba élément na ngaya ngoyo on comprendre. Merci beaucoup na comprendre bongo siko poso oyo importance na ngozani to monyo kiti poso kiti sinini wana poso oyo za na ibiteza poso anya ou bien poso nini ko tombola ngo soko moni poso oyo ezali boso awa ezali poso ya nyama ezali poso ya nyama ti feza la kabu ezali poso ya nyama nde eza boye eza lokaka nde omona kino twana ba poso ba lion tuzana ba poso ya ba léopard tuzana ba poso ya ba nyau de ba poso ebele ko poso o eza parmi ba biloko onga na selaka na sanctuaire la ngai contribuer na ba rituel onga na selaka yango na yena awa liposo eza poso ya nyama ni olobi ya poso ya nyama ni yo moko tango zomona oyo friza nyau kasi eza poso ya nyau eza na plein pouvoir ebele. On comprendre. Merci wana toki réponse ndongo lobi que non pour so ya nya o eza pouvoir moko ebele mais kota la pe eloko lati na kingo na yo et aloko to mona ba pasteur banani balata rango sko yo za pasteur te olati en plus eza pena ba croix na kati na ebite croix oyo o baba ka Jésus na kulusu bien ba croix nini eza na kati so tuninga e croix o ezani to alati eloko ya rouge et la kisinini pour les parmi les éléments biloko na c'est la sur na zana kati ya sanctuaire j'espère que non ingénieur oyo tozana ye akolakisa bino babilili tango so na zui grâce ya kolata sultanité pour nazali bosi ya plateau mais akolakisa bino ba image tango na zana kati temple okomona nga pe en pleine cérémonie na biloko na nga onyonso nde o comprendre signification et loko oyo. Ça va, c'est que avato zongela na moni c'est que bien image yango eza avato zongela réponse mutuna na biso ya nini oyo ça va to mona ndenge oto like sana siko kolata sultani bongo nde bolata ka sultani bongo na ebite na mona mbala mingi pe eza na bato mususu nga kuta na bango mona so alati sultani bongo alati eloko na bino na nzela simbi mayaka moko bino ba musulman bo simbaka o mona zo prier na ngo na ebite sukolata bongo so elinga kolakisa nini. Est-ce que yo moko moninga ni na lati soutane ya rouge na lati nanana ya rouge est-ce que mutakola tandinga na lati tambo na balabala so lati soutane ya pembe lokola na image na lakisio eza différent image na lakisio soutane ya pembe wana eza image normale o nazaki na kati na osamusala te mais image oyo moni ya rouge wana en plein cérémonie na osamusala. Merci beaucoup pour la réponse na yo mais tout na musutu zaki nango Antonio Barbos na kata Suisse tunaki alingi aeba est-ce que Moussa Issa pardon limbisa ngai pour na eba npena Moussa belé ba musulman est-ce que Issa OK merci est-ce que Issa okoki ko pesa non âge na ye pour toke na makamu mususu na pesa lokwa âge na yo âge na normal
Pour battre musu ba onzi maté musala o sala na age no ezo simbate. Bon, eza inutile na liga libuso da banda oloba age nga na zala ngo ta musu ata lobi age ezo concordé bana mususu ba bandi majipe na age ya mwana moke eza lo kaka au monde ndenge oza boyo boti mwana yo au monde que faut tikele makambo oyo zana ngo. Est-ce que ceux qui yo tikele soit à cause na âge ya 12 ans est-ce que faut aller étonner? Donc batu penda ko kamwa o ezake ba mona ke non mona tala ta mwa mukende zala na ndako so moni mwa muke osama makamba mikolo e salonde e lobelo peni na katsa mutema te na mystère e robangisa wote do e kamisa wote tant mususu qui se zarate que non faut za la koko be faut za la mpaka ezaka ndengwana te qui se qui parati o e kontaka ezande musala ya ngonde kontaka. Merci, mais ils ont découvrir les sous isa na ndingo uta koloba na émission uta koleka keno te au traita kabatu nde batu musu babenga keno chance ndeti so mutu azana musika aza maladi ndeti mbasu ndeti donc ba maladie belé kaka pour loba ke loko moko keno te côté nzete pe ozali te batu babenga ki banga ki penda okotisa ba penda na mozindo wana nana ba o ba na posa na nga ba hésiter ba benga ngai numéro na nga téléphone ezali ba hésiter ba benga ngai na ko traiter musala tant on a des aboué c'est que na traiter musala nyonso sauf au etangami que non problème normal ou que non mutu azatan mususu na malaria ou que non ils aussi un faux médecin ou na dina traiter pour ni na aboué na sala médecine te na sala corps imité mais on a na traiter ba cas spirituel et ça la tradition moderne na traiter mutu no ça un problème ya nzete mutu no ça un problème MPC mutu no ça un problème akenda poto mamune tambola bien te mutu no ça na difficulté ya ba mikanda mutu no ça na poto ta mususu akoza na poto mais pas document za passe donc on a un problème il y a document tout ça on a ça pour na ye na kopesa ye ba frustration nyonso azana ngoposa mutu o azana posa akoma na bozui ngana lingine na zabona koma na bozui na koma na mbongo ebila hésiter te na osele musala eza la partie ya musika eza la partie awa aye awa na osele musala na zanga te maître o alika na ba émission que nota musuna démontrer libusu tina démontrer ka pied si na kati ya temple azana temple nanga o azana posa makambo seke yende mutako na kati ya temple mais o azana posa makambo te moya mona pe temple po azana posa makambo te bon net mutu azana maladie ya kati na kati ya temple azana maladie azana poso ke ko traiter te zape na batu musu aye na ye kata musu aye ko tuna okaka oh kisi batu na kati lo elamba okituna na magasin kisi zala ndenge on a te kisi tambola na ba principe soki na zabwe na yebi déjà que loko na ngabo so bingi nde loko nde zabwe ezwaka mai te seki ezwaka mai te o soki ezwaka mai te soki ezwaka zelo te donc qui s'etambola ndenge on etambola na ba principe pour soko respecter ba principe au moni pe grandeur ya makambo oyo ozana ngoposa ezala bato bana posa ba chance partout ezala basio bana posa mibali ezala basio bana posa ya ba beauté ya ba mami wa tana ba contact ezali ba hésiter na kopesa bango grâce ya beauté wana beauté o mami watazana ngo po beauté mami watazana ngo mutu mo mwasi moko te na mokili azana ngo wana pena mamu na yebiso franchement eza vérité même yo okotele maté de soka bimi a ko résister te o lula ye on comprendre maman donc eza pena bongo mais to yoka ba beauté na bino kopesa kana après avoir kopesa mutu beauté ezaka na contrat nango na délai nango so délai sili o mona elonga mutu akomi soki ndenge nini ye moko omi mona za normal mais tango to mona nzia mibali ba mona ke alati masque te omoni mutu tant na biso ke non mutu ça na difficulté abenga mettre isa hésiter et koza lokwa yo tant musu na difficulté banda yo bota mama ka mono etambola ka bien te na vie na yo omona tant musu to benga ka mpoka on comprend de mutu azana libabe poka zambisite oui en d'autres termes na lingala hein ba benga mpoka sous forme de malédiction sur le kena français mutu aza déjà maudit donc ba la kela ye vie na ye ezala toujours freiner ba biloko nyonso na eza ba cas spirituel moyo mona na bona mokili ezate moyo kutana ta musuna mibala bien ezate donc ezape na bongo merci non c'est pas mingi kande na toko yebiso kotala caméra et sala rapenda bien po bandeko bazolanda yo bazape na posa ko yo kande ezobima penda kati na yo mais autre ko expliquer biso penda bien te mutu nonga na otako tuno wana ya mutu azana ka malade ndeti bambasu okotangela biso pe ya malade ezate ba nini o utolo bana babozui oui wana eza musala na opendo utolo ba ozaki na posa ozape na posa batu bayeba po batu nsupe bana ba problème wana mais ba malade ndeti malade penda nini na nini otangeli batu po bango bazana posa nango potine na ebiso za demande ya batu eza bosenga batu tana ebiso ke mutu nyonso oyo azana difficulté zana problème maladie omoni baka mususu baka spirituel mususu ezala ka maladie ya famille
batak musu eza ya famille ndi naza bonana capacité ko tetango so na mimi on a spiritualité et simbiti na kena ngona nzete so ke sengi nzete na kena ngona nzete so ke za spiritualité na tetango na spiritualité donc maladie zibile bampese bambasu banzoko do ba maladie eza ba sorte pour musu na ko bando tanga mutu musu ayebi yango te ayoka kaka mena na mona yango te mais pour oyeba yango so za na problème que c'est tango yetango ba traiter yo de comprendre que la maladie on a zaki nango esa nini na zui solution nga na za nango poussa déjà pena bongo. Merci beaucoup na bande konyo surtout bosenga ki ke no mingi na ka ya maladie ya ba maladie plutôt ya expliquer bino ke no a traiter la maladie nyo so bobengi na numéro na ye moko a opesa bino numéro ne ponga yebi na numéro na été a opesa bino numéro ne so apesa bino numéro nde bobengi na ba problème azana ngo et bon ce comme ça isa pardon mutu o azana problème ke a musika ana problème ke akufela mobile tant akufela mobile so la na mbetu awamona kake baza onzire na mobile wana mais yaza musika za ate akoki kusala nde na kawana obia akoki ko traiter kawana tango yo tanga na yebiso ke non soki supposons a mutu azana kawana auto bengi ba lien wana eza des liens spirituels eza lien obando vivre na mobile na yo mesima na mobile na yo akufi mpoka wana donc botutu wana yo tika ina ngo donc mobile wana akomolandela yo akomolandela yo akomi koya ti place oyo ozali omoni du fait que non soki eza bongo yetango ye azolandela yo kaka eza facile pour na ko traiter yango po wana eza déjà cas spirituel donc to ko bloquer esprit wana ya mobile wana moyebi mela osusu eza te comme ça yo za la bien pour tout ça là on va délivrance ba to musu baza ke non na ndako ba koti ba problème ba mona ka biloko ta on a yé na sali pe délivrance na évacuer milimo nyo samabe bo komi na bino pe bien pe à partir pe ya ndako pe ko pe ola la pe bi ma o mona sube esprit maléfique on mabe wana eza des soutiens mais pardon na kataote ko ndeti nga exemple na kufeli mobile to zaki ne bien mobile akufinga pe na tika est-ce que nini sala ka mobile bando bimela o meka ko sunga biso pe o sunga pe ngai. Bon, supposons na ko peso exemple. Tango yo bando vivre supposons na mobile na yo. Boyoka yo na mobile na lobi ki en tout cas papa ngano to kabwana te. Supposons to signer ndenga maloba kenga no to kabwana. Ndenga maloba. To ngano to signer pacte ngano to tikala ko kabwana te. Yo ebisinga eprouver ngeloko ni ta musu ko lekisa ke no ngano to kabwana te. O ebisi ça fait to mela na tamakila. Une fois melani yo na mobile na makila. Ça déjà lien. Bo sangisi la beaucoup déjà bon moko une fois mutu moko ke yo na muso fo asani. Akomi déranger ba lien ezibele ezala motoki eza déjà lien tango yo lien motoki ne lien motoki ndo biloko ezibele non motoki pe ba lia ka mbala lien motoki moi si lien motoki mbala ke no ngai na mobile na nga na lingi to kabona te biso mi ba to kabona te mobile pa ebisu mais tango yo ozi motoki ya mobile na yo olobi maloba mobile na yo azipi motoki no alobi maloba ya lien motoki no volé motoki ni seni bo signer déjà lien bo komi déjà momokoti ozomona ngoti ça déjà lien. Et puis que faut nga pe mémoire nga ebika makamba makila nga ebi makamba mutoki te ya monde makambu merci musadi sapende salinga bien na ebité na ko mobosa ko mono pa pamba na ebité nini siko ya mutuya ko ebisa na bandeko o ba olanda yo pe bandeko oyo ba osepela na musala na yo bandeko oyo bazo benga rapo na yo ya mutuya pende ko ebisa bango nini ko batikala ka ba fan na yo bon ya mutuya eza mabenga bazali hésiter yana bato yo bazalaka na posa ya makambu ba hésiter te sape na bato musunde ba moni présence na ngaboy ta musu zo bangisa bango est-ce que mutona aliaka bato te est-ce que mutona a sacrifier bato te mama ngana teka bato te ndena zaboye au moins que yo moko yana problème ki na teka mutu na koma na bomengo wana ndi la sava mais ngai na teka bato te ke yo luka makambo na biso ke lelo ko teka bato te na za bongo te donc présence na ngai e bangisa bino te motiver bino na ba bezo bino bozana ngoposa po ndena zabo na za mystère fona za na bendi so la kisaki na za mystère bubanga leta musu moni na ba livre ba démon wana foza na za sorcier foza la presse satana ezayete na za presse satana te biloko bobanga ngoti bon ce que c'est oui na temple na ngai c'est que okokima donc kuna pendeza na bangando na lobi te kezana bangando po ngando azana eloko moko te ya ko sala kuna na temple na ngai vous comprendre donc na lobi kaka que non boza les hésiter po ndena za boye zala mutaza musika na sala musala boye te ke no tini mbongo na bandi osala mbamoka musala sipozoka boye ozomona ndena santinga sala musala na appel vidéo soko lingi appel vidéo soko lingi oyeya yo moko kutinga bisika nga na zalaka soki po olingi ke no papa yo moko sala musala sali musala na sala musala bongo do ndena za boye soki
kosala ba misala eza ba misala liboso te tant musu muta benga lo muta benga avancer bona bandosa na bandi musala okala donc ça une expérience dans déjà belé déjà donc eza pena bongo. Merci beaucoup na bandeko nyonso tu ya vérité universelle wana boyoki ndenge musandenga utikoloba alobi keno mutu nyonso tu soza na posa na yebo benga ya pesa numéro no mbala moko po to koma na biso pe na suka. Na bato bana posa ya ko contacter nga numéro na ngeza plus 243 89 plus 243 89 54 86 320 plus 280 plus 243 89 54 86 320 numéro na téléphone ça plus 243 89 54 86 320 numéro na téléphone yango wana donc ils sont toujours disponibles et même numéro na c'est là na WhatsApp dans un des 3 numéros na c'est là ka numéro moko et ils allons wapi ils allons na poto ils allons zapi numéro na téléphone ka yango na c'est là ka au moins que na déplacer na bimalibanda ya mboka mutabing singa na osala musala mais mingi pe na déplacer na tita musu a mettre ta musu vika za mutamba tebele bako bengi sa ya ke côté moko boy ta musu na bengeli ka sauter na déplacer na ti mutu azana pusa nga aye place où nga na vandanga aye ko luka mamna ndengwani na sela nde musala minga na déplacer na ya place user soit na sele musala partir musika po oza spiritualité tango ba expo baza seke bana capacité ko sala nyonso tamuso monika te eka o kate ba blog ezana ngibele de première émission nga musuna yanki omona ba livre musuna yanki nango ya magie o livre musu soki pe na yesusu okomona suna ko yasuna mususu o nyonso pe ezala kana kati ya temple na ngai do une fois yoluka makambo ezate ke no tango omoni yango awa ti yoluka makambo komona muti tango yoluka makambo nyonso zomona komona. Ce qui est long, tu pas na que na sunga na kamoro bobe na maladie mo bosungi e simbité pour même si hôpital les ala bongo osungi e simbité mutu ana ko zongela wana sko sala ndengeni bon mutu aya ko luka nga e simbité par rapport à quoi tout ala kana de façon par rapport à kana yewa yaki nango asali yango e côté kenda ki asali yango e simbité tout ça na deux manières que non problème aux autres traités et comme des aboyés que non dit na traité kana yo na traité et simbité pour na nini au moins qui e koma que non olongo tika mokili nzamba ngazwa amina yo e koma ndi na tawana so e komi na tawana ndi la sava mais so e komi na tawana tipo ani simbité faut simba mais oyebi pe même si ba docteur ils a OK pe na hôpital boye vous avez maladie pe ba sali nyonso e simbité mais OK place mususu et donc OK bika côté en okendaki o eza mais peut-être so énergie comme là pe ba kabongo o eza kisi oui ezakisi oui spiritualité oui ezakisi do o eza ndenge moko te na makambo wana oyo ta mususu kanisa ke nota mususu docteur ta mususu boye tenga na za docteur tenga za docteur spirituel ngadonga za na docteur na za docteur te ya médecin docteur corps et métier donc na kitaka ndi spiritualité. Merci mais kapiso na kopesa biso différence na yo na bambikudi po bambikudi babikola rapé bambikudi pe ba traitaka ce que différence neza entre yo bino ba marabout na bambikudi. Bon, si vous posez une question sur Bambikudi, Mbikudi ya zangunza, eza lokola kaka église. Église oyo, lokola rando mona ka église nyonso oyo ya mokili ndenge ezalaka zalaka. Donc différence eza boye. Batu oyo basambelaka baza Bambikudi. Baza batu basambelaka na église. Donc tout ça ndenge moko te. Ngana za église te. On comprend des mamans de différence eza bongo. Mais aux églises mais bango pe oyo sala bango pe basala mbiku de sala ngote est-ce que mbiku de sala non pour une fois nazaka na matadi nazaka na matadi na nini cartoni na baoba nazaka matadi na baoba bango babenga bango bambikudi na bambuta na bayaya omona pendake nazaka na mbasu na likolo nanga o à droite donc omona pendake babuki pe matiti tantôt pe bokoti na kati ndako bwa bino mibale ngape na yebi kikongo to bandoloba donc babiloko mo bozo sala o senti pendeza bokoko ka obino nde bo salela ndenge mo wana singa za sombi ko dite wana yepi sika comme féticheur yepi azo sala tarzema na zambi ko dite abata minde ta musuna simambi ko dime zambi ko dite wana pe na olobelo vérité sika zambi ko dite et bon sikona ba docteur o ba traita bokoko docteur o abokoko mais kasi ndenga zawana tana yebiso ke bukoko eza kisite bukoko eza oyekoli likasa omoni likasa solution likasa mutu akoza na programme traitant na boy eza ndenge wana donc bukoko eza ndenge moko te na makambo oyo edo eza ndenge moko te on comprend maman eza bongo so na peso différence na
Ok, malamu toyoki oyo toloba en tout cas merci beaucoup ko découvrir pe basango na ebité soko ko beta biso pe so basango po to mona nga pe basango bazana église catholique mais sango pe so kepa na yoka ay biso prier boy na ba pisom ming ba pisom na ebité so ebino ko salela pe ba pisom tango tuninga mamba basango dina abu na vanité pona ko mo dévoiler secret ya moko na moko donc ndenge za boye soki sango asala ka makambo na wana seki zaye de jamais ngana ko vanda bona mano diko na bando dévoiler secret ba pasteur secret boy tina ko sala ngoti mais po ebi makamba ba pisom wana na ebi ke basala ngo wana na ko zala ninte na ebi ke basala ngo mais lobby déjà ti obi no ebi sibiso déjà ti oui ezande ngwana basala ngo mais wana mamna bango bon yo moko ya ngoti na vandeli awa bon yo moko bendo sala pe ba opesa ba pe ba pisom ke etanga na pisom 150 pisom 35 nde na zabu na ko bandolo bateki na pesa mtu kama nde na lobi ba pisom ya 150 na 35 batu musuba kanza ko yawo luka kisipa na ngai yango nde sala ke batu balingo mingi keba batu ba kanza ko yawo luka kisipa na ngai yima mwana nyonso na ba pisom tutu oyebi ngala tanga pisom ingénieur pata na baduti na yo oyebi wana j'aime kalombo oui na sala na baduti na yo ayebi sako ka mona ko pe clair te tant musu eza bongo te mama eza bongo pesa pe baninga pe posa pe bayana bango obombi eza secret boy na onde koloba. Ok, merci répondre biso na mutuna na tuna soki yo pe osali la pisom te oui déjà pisom eza connaissance na osala ngo eza pe batu ba verser na ba pisom kende kanga pisom 15 po bandola ke la mutu boy te na kopesa te mutu wana nde tango yeko luka travail pa nga moko na kosala nyonso na kopesa te pona surcharger yo bona pisom nini okendo yeba kuna pisom ezaka ta musu na ko biso ke no conclure pisom ona bona bome eza ndenge na yango te na pisa batu mais kotala pe makambino to bosala ka to mona mingi potinda batu kosala makambuka na 0 okalamuka na 0 kota na toilette benga madame Jacqueline benga madame Antoinette mingi botinda batu a travailler ka na 0 ndeti nga bwana banga na ngai siku tongo pesinga condition na osala ngondeni mama babilo onyo sono zo pozinga ba 0 batu basala ba cérémonie tout mbo to boite eza mutu ndinga sala musana wana ngana ebite mama donc ngo boya ke no pa na yo otinda batu na 0 te ke kota na toilette donc yo zana madame toilette dit so na tindi kota na toilette eza lié moko ya besprit baza me comprendre na kotindi tamusa musu ke sala pratique moko bo pota musu à partir la toilette wana kuna nde réponse ne goyela tamusu kuna nde solution ko monela comprendre pot ba cérémonie musu na kotinda te o sala ngona ndako pona ndako bana pe bazala pe wana babilo wana tamusu ba poudre magie wana eza tamusu bien que tamusu ko utiliser babilo ba ribodo ba dans l'ensemble bilo on magie bilo musu eza bien te ko utiliser ngona ndako place musu bana bazali eza lokwa ngai eza bilo musu eza des conseils na sala ngote puna za bona na za papa na za bana dondi na za bona sala te makamusu na kati ndako place bana nga bavani na ko sala mo jamais. Merci to comme na biso ko chité vraiment mutuna suka kaka na sepel ka eloko mondo lo bozana bana mutuna suka kana ngina découvrir ka to saka sur toilette mingi bobelela ka madame Jacqueline na toilette yo utako loba aba mami wata bazala na mai sko madame Jacqueline na toilette ayaka osala nini po utuloba ke non madame baba sirène bazaka na mai sko sirène na toilette ndengeni lisusu mbotango yebisinga ke no bato bela arabe espu bazaka na toilette ezalo kwanga tana biso supposons que nazana esprit par exemple utiliser tant muso de apocalypse tant muso oshwa tant muso ba esprit bazé bele to utiliser ke na biso ke kota na toilette benga esprit boy esprit wana yende ko benga na kotindo kata muso ke benga madame Jacqueline ozolo belanga tant muso ngana utiliser ngote na yebi yangote à comprendre do ezande ngwana. Merci beaucoup na bande konyo surtout usabuna na Vérité Universelle TV. Merci na Emoko Boss John Simon Mukusatalo, merci na la patrona Misha, merci na Yemoko Lisusu Antonio Barboso le port de Suisse-Orlande babi mon vieux privé donc grand frère privé il y a chance nza quoi. Donc wazaki bona sima caméra JM Kalombo et bela bamboti na pe merci na Lisusu. Papa ngolo banini. Bon, il est comme on a la kisabatu. Na ebite ingénieur soka ko edenga sanga chasser à vivre na la kisanga batu bazana poussa ba mona que oui maître Issa azali boso na biso c'est vraiment kambazoloba yango pa salaka tamsobika a maître Issa poka kazanga na ba livre wana yango kaka maître Issa tamususu kisi yango ezana ngote tamusu livre ngo atikala kineko defa ngo
Merci beaucoup, merci. Ingénieur a quoi aider ngai abimisela nga biloko ezana kati apesa nga chasser ya vide ka bongo kaka na la juste comme J'aime Kalombo Sunga biso en tout cas kaka en tout cas na sepelaka nanu j'aime Kalombo na musala na yo ndenge osala ka en plus ndenge obakisela nga ba 1 plus na musala et ça na lobby te comme so teti mais na lobby ne ndenge obakisela nga ba 1 plus na musala ba comme so teti te maître John en tout cas simba penda j'aime Kalombo maboko mibale donc so simba maboko mibale ça dit po ezana bato musu bakanisa ke nde ba maître nde ba yaka bota musu bazana complice na ba ingénieur nta musu bazana complice na ba journaliste ba yeba ina bango te faut ba yeba kango ok to yeba na kati to yeba na kaka keno yo za journaliste ngana yeko luka na passer mission pana yo ngonde sala to koma bomoko do eza bongo oyo eza chasser ta musu batuni po ani maître isa azuka chasser la suite yango po eza chasser ya mwindo zo signifie noir eza ténèbres pour place tous na mo eza le roi libanda donc ba spectacle musu na ko sala ngote bo viki to za bo libanda eza permis pour ça les loko qui me sangati c'était na kokima na ko sala loko e kimi sangati mais na ko sala loko o bate mokili balinga mingi moni muta mokili ata so na yebise ke ndenge eza bona bimisilo mama no akufa okondimba nganga kati mais soki na yebise na bimisilo saki ya mbongo yango mala ndimi o comprendre ngo siko oyo ezali chasser eza nango na eloko te yango oyo bato bamona yango bien ta mosusu babi te eloko ezalaki na kati te yango na popoli chasser moye eloko moye ezala eza te yango natia yango likolo wana bato batala ingénieur benda pena bilili na lingi te bato baza na confusion bato balobake o ndenge eza boye eza nango lokuta nde eza boye yango oyo natomboli su chasser yango oyo botala bino bata mokili oyo ezali chasser oyo ezali poso ya nyama ntango mosu omona eka poso eza wana me moyeba signification ya poso wana eza te nakoti poso na nga na kati manifeste-toi dans mon corps, dans mes besoins au choix, toi l'esprit de mon corps, bouge-toi au choix, au nom de votre fils aimé Issa, quoi pour masser dans nos taga ou sasa ou chassa ou squam mal bef libo sankai ou sankai, hasta de asla va daouda diable du monde. 00 bar 909 à toi au choix, des mois apocalypse. Ingénieur benda pena bilili otanga bino bata mokili bino bolinga mbongo mbongo yango waza na posa nango yango donc tout le monde déjà 3 billets il y a $100 na éviter mususu que zo continuer ou bien ils aussi dans la kati de total la mettre et ça lui $400 toujours continuer ka kota la ndenge azo bimisa mbongo natika bien na continuer ka non il dépendre na yo po oyebisanga déjà que nonga na membre na binoté oui c'est $500 et ça li 550 ti natiki yambalo natiki nalakisika mokili keno kisi ezali o aza na posa nango ezali viva au plein koya pe na mbongo ezaka teke mbongo bimaka na viva chasser o efacilité nga na place non aza na couronne ya noir te naza na kitende ya mwindu te yango nde chasser nde efacilité nga na utiliser nde chasser oyo o comprendre maman ok
pour na la bisika mokili amona ke oui bozwi ezali non wana totala kaka totomona chesa viva na poso ya nini ya nyama oyo nini tobokola na kati ya bandako nani tana bosani soumettre nga moko kimisi na sou maloba eza phobie te ombonge uta bakoko basimbaka yango te yango na pakoli okuti yango na pakoli yango po yango mbongo bato mokili balingaka yango est-ce que so zwi mbongo na bato bana difficulté ekosungo te esunga po anini te omoni yango ezaka te ke no maître isa ndenge afandika bongo o maître isa o te tozondima te biloko wana ye nango ta mosu eza ye te mpo bomona ke oui maître isa azali makambo ezali oyo aza na mposa na ngai hésité te mais tomoni na suka nango ntango obimisi mbongo apres nango obimi koti liboko na kati obimisi okangi likofu olakisi na caméra elakisi nini ntango na ti pose liboko na ngai liboso nabende boye ça veut dire eza basigne spirituel nasali réduction naza na mposa bapesi billet nde mpe ezali mpe bongo na kobanda mpe kokita mpe na bandi mpe susu ekiti mpe 20 ekiti mpe 10 mpo billet ya suki eza $100 so nabandaki na $5 yango nabanda mpe komata nabanda mpe komata yango wana nabandi na 100 mpo so nabandi na ba 10 wana okoma deja ebele deja nabandi na 100 bato balobanga teke bametre bimisaka ba $10 bametre bimisaka ba $10 mais oyo mpe ta mosusu aza na mposa mpe amona mpe ke non maître mpe bimisaka mpe $10 nazodemontre mpe ke ça va tozozela siko azongisa yango mpo mpenza tondima siko na suka ezonga mpenza chasse etikala mpenza vide boza na mposa bomona chasse mbongo wana elimwa mpo nayebi da ndenge okotisi bongo elimwa ezala te soko obeti bakodi na bino so nabeti invocation na pose disparaître kodisparaître siko susi nango eza nini elimwa yo nde moto oloba nayebi te mpo nga nano ebangisi nga olingo pakola ngango mpo namoni oza na susi ya mbongo yebisanga na te naa na posa mbongo wana te yebisanga na ta mosu namoni oza na susi ya mbongo te naa na posa nango te oza na posa nango te ok fula na awa fula te te yo moko fula nayebi te moto aza te yo moko fula kasi eza mpe problème te nga mona fuli ta na fungoli eloko eza na kati eloko eza te n'est-ce pas ok oyo eza nango papier na place ke natinda moto mosusu moto asombelanga enveloppe oya moto atindanga enveloppe oyo eza nzela mokusi eza raccourci mwa tomona ndenge auti obimisa papier ye moko na kati ya poshi ndenge azofula yango papier na kati ezalaki vidi toyebi te na kati ya papier yango akobimisa nini toyebi te totala kaka abike no enveloppe loko eza te papier eremplace enveloppe tokontinue kaka kotala ndenge eloko ekosalema na kati tomoni abimisi billet ya $10 yango napakolosu yango te kopakolanga te oyebi no bombonga na uta kolia bato ebele babangi babike no seke tokomi mutu moko ndeni susu mponga naleki bombo oyo obimisaka te elwana baku wana ezaka te kaka balobaka esali $20 nyonso eza bacombien esali 570 te ntango na tie déjà boye $20 ezaka te ata mosu maître bien moko kaka soki kaka wana nabimisi déjà mibale elakitaka mokili na émission nanga mosu nalikaka presque mingi nabimisaka trop nabimisaka bafranc trop donc oyo nalakisika mokili ke ezali oyo aza na pusa mbongo oyo azala ne hésité te abanga na ye te akoteka mama na ye te akoteka papa na ye te omoki ezala besoin na ye akoteka ne te ni membre de famille omoki ezala po pusa na ye numéro ezali kandi na yebisaki bango plus 243 89 54 86 320 numéro ezali babenga bakozala décité sikoyo ntango olobi toshite na biso vraiment ntango olobi ke bakopesa mama te bakosacrifie papa te yaya teleki te sikoyo bakopesa oni baoya na bango kaka ofele boye epa na yo apres otraite bango osaleli bango likambo bana yango mposa bakeye esili mais eza na bandroit oyo bakofuta biloko ezali basombaka ke bosomba bosomba mo eloko bosomba mo eloko po efacilité nga nasala nini nasala mosala oyo ezali bozwi yango na tie mokili emoni mokili emoni oyebisanga ke non maître naa na mposa mbongo oyo eza na kati ya chasse sani
Elimo, n'est-ce pas? Oui, eza bon. Bon. Yango eza awa. Olobaki ozana posa mbongo oyo elimo ezaka ndenge ezaki 1 2 3 fona tia yango mitu nyonso kote moko po ekende mbala moko. Bon, mbongo oyo nana posa ekende. Posa na yo mbongo oyo esa nini? Ekende. Et disparaître. Yango kaka souci na yo ozana ngoka po. Ponga na olia na ngote, j'aime pas olia ngote, toi na posa zonga côté outi et pas ba koko. Siko pona nini ozaka na posa mbongo oyo ekende? Te po tozaki na posa na ngote. Eza na posa bato nde ba oluka bozui. Nga na oluka bozui te. Ezana bato ba oluka bozui. Est-ce que ceux qui n'avaient pas na minute ya kana peso ata portefeuille bimisela ata quelque chose olinga te? Te na olinga na ngate po ani po na okoma limité. Obi? Po na okoma limité na makambo ebele siko porte-monnaie ngo opesanga para opesanga ndenge nini? Kaka boye kaka kabeli ngao. Si on a pour ça porte-monnaie na opesa wa portefeuille bon les a secret na ko lobate o pesa plateau batu ba mona na pesa wa portefeuille ki wana to sur la soto 6 on comprend souci na wa ezalaki na disparaître na mbongo OK est-ce que ko edinga ne lo moko eloni okutangela nga elo moko yebisanga eloko nini avant na tanga yo yebisanga na eloko nini na otanga est-ce que okutangela nga kombo esprit moko te wana otanga tatu kalimbisanga pe apona ngo na yebi bango te na otanga bango ndeni bo ça fait ça promettre OK talaka mama yo moko simba chasser yango loba mbongo eza na kati disparaître simba mama na loba na loba na mte pa kufungwa mais mbongo eza na kati et disparaître nazongisa combien de mois on va écouter Ende Oshoya. C'est toi l'esprit de mon corps, bouge toi Oshoya, au nom de votre fils aimé Issa, quoi pour moi c'est dans Outaga ou Sacha, Wacha Sawas, quoi Malbef, Bebo Sankai, va Sankai. 36 bar 12, Iranier Spliton qui règne. Dans les rayons de Belzébuth 444, le règne principal, les mers des mers, les démons les plus puissants des ténèbres. Bozwe nini? Bozwe ke pa Oshoya. Olo omoni otenge komba mo. Pona yo ki ozoloba ngo tro yango wana siko. Pardon, j'aime ko sunga biso ne eloko moko vraiment et ça nga pinda biataka yo baxela nga ba 12 plus 1 plus les amuki. Na sipela mingi mo pe na passer pe mission pe ingénieur pe aye. Na sipela mingi moko maluba yebisa nga emotivanga. Est-ce que ko bingela nga ingénieur te mama? J'aime Kalombo. J'aime Kalombo bana poser longi na otalaka. Ingénieur alobaka mingi na posa nene fils que ata 2-3 maloba et ça la nga bigi motiver ngai. J'aime bana posa na otala peke ba téléspectateurs ya vérité universelle ba yoka kaka chance na loba j'aime Kalombo le grand caméraman mais batika lo monete ba mona te longi na été soko ko tse longi no mo muke kaka na émission ça vraiment kitoko ba mona mo bala pembe. Donc, ça n'est vraiment bien. Ni non, on a tout ça, la cérémonie, tout ça là. Mais papa n'a biso. Il y a bisanga na nous. Combo wana banda otanga na osho ya wana zani. Natangi ba combo ebele, natangi ba demo apocalypse, natangi ba Belzébuth 444, Seigneur des mouches, Seigneur des ténèbres, natangi combo na ye, natangi ba combo ya fils César, natangi ba combo ya ba Oshoya. Et ça l'esprit on a collaboré na bango. Mais nga na ebeli yango eza titre nzembo faire Oshoya eza titre nzembo faire est-ce qu'on donne cause à l'esprit te dina za bona koloba teke nota musufi na sela nga bita musu faire ta mususu eza na ndako na bita musombo na ya pesa akipisa ikombo ni Oshoya siko nga na wasani na ebita ta musu Merci, on a tout bon, en tout cas. Merci, j'aime Kalombo, 12 plus, nous bakis en tout cas. Et ça l'a bien, j'aime Kalombo, Mobala Pembe, les grands caméramans, monteurs, réalisateurs, Nabo Sanité, Sperzer, Papilo Congo, Nabo Sanité, Antoine Barboso, Babi, grand frère privé, Antoine Barboso, Suisse Orlando, les Porto. Papa, ba dédicace, sinon on a le numéro du sous ya téléphone. Bon, on est dans un boy. Il y a un soukeza. On a un numéro dans téléphone. Nazo compter toujours au Koba
En tout cas pena batu ba hésiter batu ba s'abonner mingi na chaîne oyo eza chaîne oyo nga nazwa kimia eza chaîne oyo epesanga vie soki lelo ta musu na somba ndako nanga eza na chaîne Vérité Universelle TV. Vérité Universelle TV eza grâce à chaîne oyo nde esombisanga ndako nasela mutu musala grâce na ye aprometanga namona mpe yobi bato mosusu baza songa promettre aussi koki eselanga boye namoni mpe résultat sani asombeli oyo eloko mpoza nango mposa grâce ya chaîne oyo en tout cas mpe na chaîne oyo le temps motika ekende toujours liboso batravailleur tout na patron ya chaîne oyo tika bango to bakende toujours liboso baévolue donc badoubler soki ntango mosusu nalekaka mingi chaîne oyo mpo eza chaîne oyo erandelanga donc epesanga faible depuis ça nga faible o nga na koma te mais yango epesa nga faible donc na ebité chaîne oyo donc ezate que non na yaka nga ezaka loka mutu na fan club na ye donc eza pe na chaîne moko isaranga pe be mingi pe na pasaka émission na yo soki pe bato mosusu ba kansilo mabeki okotaka na temple na nga okotaka no na temple na nga te na lobi yango liboso bato bayoka ngo okotaka no na temple na nga te na sepelaka mingi ko travailler na opo ozana lumière ya mokili vous avez une lumière pe ya vie ngala linga mingi collaborer na bato bana chance bato bazana étoile ya vie kandeka kombono eza mama chance ndengo na pe na linga pe mingi bongo. Merci. Numéro de téléphone à dédicace 43 54 86 320 plus 200 pardon 0 plus 243 89 54 86 320 plus 243 89 54 86 320 ba dédicace na ngai eza ngai na bwa na bato te pona na musique anote tamso moninga no maître vandika bote ngala na musique anote ngala na maître na marabu na bwa bato te mais tskaka ba na ngai mibale bazana kimia papa na bango azaka toujours en forme donc nazaka na chéri na ngana linga mingi bon na membre de famille na nga po ezaka teke na likaka na émission na saluer ta famille na nga te mina saluer famille na nga ezala côté famille nyonso bango tuna pisi bango mbote. Merci beaucoup en tout cas vous abonner ma suivement na Vérité Universelle TV beaucoup tabilo quoi bien en tout cas merci pour na bino babonner sur Vérité Universelle bo bakisama nzamba pambola bino.